Topesi bino mbote bisika nyonso ezomi bino bozolanda magazine chrétienne na bino na lingala. Toza kofongola yango boye. Mposo oyo kobanda mokolo ya misato, Révérend Espérance Mbakadi azalaki na etonga Porte des Cieux. Bolanda ndenge elekaki kuna. Wuta mokolo ya mercredi 8 février 2023, Motombwami Espérance Mbakadi azalaki na etonga oyo tobengi Porte des Cieux ya mosakoli Joël Francis Tatou. Pona tina ya milulu minene oyo tobengi Anuka 2023. Na matia na ye, Révérend Espérance Mbakadi atimboleli biso nini oyo babengi nteke ya Anuka. Na tina na yango, prophète Joël Francis Tatou yé alobi boye. En tout cas, c'était un honneur d'écouter les mystères du royaume révélé. Je crois qu'en cette première soirée, comme l'homme de Dieu a dit, il voulait d'abord poser des bases, aujourd'hui et même demain, pour nous parler de nos origines. Puisque nous parlons de spiritualité ou bien d'ascension, il a voulu nous ramener vers nos origines. Le fait que les gens ne connaissent pas qui ils sont, par le voile de la religion qu'il a parlé, ce n'est pas juste la religion protestante ou catholique. Non, il a parlé de même dans le pentecôtisme, même dans nos églises charismatiques, il y a des voiles, il y a des manières de faire les choses qui nous ont poussés à oublier que nous devons d'abord être connectés à ce qui est spirituel, parce que nous venons de l'esprit. Et il a tourné autour de la nouvelle naissance. C'était juste incroyable. J'ai hâte de rentrer à la maison, de réécouter. C'est difficile de résumer maintenant. Je dois d'abord rentrer pour réécouter encore et méditer. Et c'est le devoir de chacun ici. Nous sommes en train de jeûner, de prier, et nous allons prier sur ce. Révérend Espérance Mbakadi ya Église ya Mangembo asukisi lelo vendredi 10 février 2023 kasi milulu ya Anuka ekosi la timokolo ya dimanche 26 février 2023. Anuka 2023 ezako koba kaka na Église Porte des Cieux bandeko oyo bazalaki kuna mokolo ya misato pe ya minei bango batondisami na esengo mingi pe bazosepela kaka lolenge oyo le Révérend Espérance Mbakadi alekaki kuna na etonga na bango. Anuka 2023 na Église Porte des Cieux poso oyo ezalaki ya koyinda penza elongo na Motombwami Espérance Mbakadi. Bana ya Nzambe bazalaki ebele pona koyoka moto oyo Nzambe apambola na ba révélation ya lolenge na lolenge pe ya makasi penza mokolo ya mercredi pe mokolo ya jeudi. Na tina na yango toyoka ndenge bandeko balobi. En tout cas, c'est l'ascension. Depuis le début d'Anuka, nous sommes bénis par différents orateurs. Mais ce soir, Papa Espérance nous a fait monter à des dimensions élevées. Nous sommes très ravis, très contents. C'est vraiment une prédication qui m'a vraiment béni moi personnellement. Les paroles que cet évêque a libérées ce soir, ce sont des paroles peut-être physiquement, il y a les autres qui vont voir que c'est une plaisanterie, mais ce sont des paroles vraiment très puissantes, ce sont des paroles vraiment qui nous ont bénis et qui ont béni vraiment des milliers de personnes. Exactement, après ce genre de culte, on ne sait pas rentrer et dormir, donc on doit rentrer, réfléchir et prier, surtout sur le thème, l'ascension. Le vieux nous a vraiment expliqué en long et en large. Et je sais qu'il n'a pas fini son message, mais demain on sera encore en train de monter comme c'est l'ascension. Donc demain, on va encore aller de gloire à gloire. D'où j'invite tous ceux qui sont à la maison, qui viennent participer. En tout cas, moi c'est ma deuxième fois de venir, mais je ne suis pas dessus en tout cas. Je suis le fils de Joël Francis, c'est mon père, mais les onctions sont différentes. Vraiment, nous étions éblouis, émerveillés. J'ai toujours dit que cet homme, c'est un homme waouh. Mais aujourd'hui, dès que je suis là, je tremble. Ça a bouleversé ma vie chrétienne, ce que je viens d'entendre. Donc j'appelle tout le monde qui nous attend. C'est toi qui rates. Vraiment, sois le bienvenu d'être béni avec notre daddy. Espérance Mbakadi, c'est un très grand esprit, c'est un père dans cette nation. Et sa venue chez nous, ici à la Porte des Cieux, est un signe prophétique qui non seulement annonce que la saison vient d'échanger. Vous savez, lorsque Dieu envoie un serviteur de ce calibre, même s'il ne parle pas, c'est déjà un message en soi qu'il est en train de donner non seulement à l'Église Porte des Cieux, mais à toute la communauté francophone. Le message est le seul, nous sommes en train de monter dans une autre dimension. En tout cas, je nous dirais très clairement, lorsqu'on a des assises comme celle-ci, être à la maison, c'est une distraction. Si vous êtes à Kinshasa, de partout où vous êtes, hâtez-vous, soyez sur place. La présence de Dieu, elle est manifeste et c'est très important pour nous d'être là où les oracles sont annoncés.
Il est temps que l'Église passe à une autre dimension de choses. Et j'ai aimé une parole ancienne que papa a eu à dire un jour. Il a dit que nous avons beaucoup de chrétiens, mais peu d'hommes spirituels. Il faut que l'Église du Congo reprenne son côté spirituel, afin que non seulement nous puissions être là comme des pleurnichards, entendant de Dieu des choses qu'il nous a déjà données par la foi et à cause de notre nature. Il faut que nous puissions élever nos esprits, atteindre les dimensions à laquelle le Seigneur nous attend. Ndeko na ngai anuka 2023 eza milulu ya kozanga te po ba révélation eza kaka ebele. Adresse eza kaka moko 10e rue Limité, quartier industriel numéro 5. Nzambe ya anuka 2023 asala biso bolamu ebele. Ba programme na église Bethesda Maison de Miséricorde et les kakandenge nini révérend Desi Kitoko alobi na tina na yango. Église Bethesda Maison de Miséricorde na mokambi na yango révérend Desi Kitoko bisimwa babongiseli bana na Nzambe ba programme oyo pona ba culte na bango na tina na yango révérend Desi Kitoko abengisi bandeko nyonso oyo bazangi esika ya kosambela baya na église Bethesda. Yo mutozoluka église oyo kokota okoliesa malamu okokola na molimo okosalela Nzambe pe église ozoluka omona loboko ya Nzambe. Na invité yo na église Bethesda Maison de Miséricorde oyo ezali implanté na cité Mama Mobutu na commune na Mongafula awa na Kinshasa. Soki oye olekika na première entrée cité Mama Mobutu otuni église Bethesda oyo eza dirigé na pasteur Desi Kitoko bisimwa. Tous se réunissent chaque mercredi à partir de 17h30 19h45 on a pour na mateya oyo ko vandisa biso na molimo pe ko kolisa biso et puis to ressemble pe moi moke vendredi on a to bengi yango vendredi eyano vendredi d'exaucement. Pourquoi to bengi yango wana ndenge wana po Nzamba chepso na motema ke asala prière non pas pour na ko consoler biso ko kiper biso ou bien prière eza placebo te non. Prière ezali eloko moko te kaka mpona bokolekisa bato tante. Nzamba asala prière po ye ayanolaka mabondeli. Asala bato basambela po ye alingi asala na nzela mabondeli bino tozosala. Donc Nzambe toyebi ye lokola oyo ayanolaka mabondeli. Na yango chaque vendredi de 16h30 à 19h45 tokutanaka mpona kobondela. Ma prédication ezaka mo mukuse mais tant moulayi ezaka consacré na prière ezape jour oyo to chapembe ni pona ko bondela bato bazana ba problème ya maladie bato batungisa mpe na milimo mabe eza jour oyo to bondelaka pona bango. Église Bethesda Maison de Miséricorde et Zomi Bongo na quartier Mama Mobutu première entrée na commune ya Mongafula boye malamu na bino nyonso. Révérend Desi Kitoko na etonga Bethesda bapesi biso thème ya année oyo 2023 pe na vision oyo ekotambusa bango mbula oyo mobimba. Révérend Desi Kitoko bisimwa ya église Bethesda Maison de Miséricorde alobeli tope apesi thème ya année 2023 na vision ndenge bakotambola na mobu oyo. Thème ya année oyo ezali année exceptionnelle. Année exceptionnelle et sous-entendre Nzamba yebi spécifique témoignage pour na kolakisa biso ko annoncer biso d'avance que mbula oyo yemoko Nzambe d'abord a komimonisa d'une manière particulière nenga mimonisa kate nenge pe asala kate. Non seulement ça akosalela moko na biso na ngomba Bethesda makambo oyo esalamate avant. Non seulement cela mbula oyo pe lingomba Bethesda yango moko et ko vivre le boko ya Nzambe. Ndenge to vivate to mona intervention Nzambe direction ya Nzambe mapamboli ya Nzambe ma bloba on Nzamba kolobela biso akosala yango non pas ndenge to mona komesana komona ye mais d'une manière tout à fait particulière et puis moi na Nzambe nyonso oyo akoti lingomba Bethesda Maison de Miséricorde otozoko kamba na cité Mamobutu awa na Kinshasa moko na moko ako vivre oyo yemoko alotate. Bon, c'est vrai que dans l'église, nous c'est comme au début de l'année, bah tiens moi thème moi beaucoup l'étiquette, moi et comme thème moi dans le slogan, mais dans ça la démagogie et zali oyo Nzamba lobaki pour na biso.
eloko nga nayebi mpona nzambe wana ezali ke soki alobi loboko na ye esalaka. Awa na église Bethesda révérend Désir Kitoko alobeli biso ete thème to pe vision ya ne epa na bango eza slogan te kasi kotiama na misala po loboko na nzambe emonisama. Mokambi ya église ya Mangembo Makala Révérend Jean-Paul Bueno ye apesi biso ba programme ndenge nini elekaka kuna na église na bango bolanda. Pasteur Jean-Paul Bueno ya église ya Mangembo assemblée ya Makala alobeli na tina ya ba programme na bango kuna bolanda ndenge alobi. Na église eza lokola programme ezali na cadre na communauté na biso mobimba. Mardi, vendredi, et dimanche. Alors mardi spécialement biso bato banda culte na 18h, de 18h à 20h, vendredi ndenge moko de 18h à 20h, et dimanche de 8h à 11h. Pendant la semaine, tozana chaque na tongo nyonso tozana ba dévotion matinale. Ezo banda de 5h30 à 6h30. Et pendant la semaine, lundi, tozana intercession à département. Et mercredi, tu as une chaîne de prière vacation mi-balé, vacation à Tongo, puis na vacation à Pokwa, et vacation à Tongo, et bandana 10h, tina 13h, vacation à Pokwa de 17h30, tina 19h30. Si manayango, chaque jour, kobanda lundi et vendredi, tu as une heure dans sa présence. Bato bazazinga na biso awa moteza lesika na ya musala ou comment akoyi ko ya juste pona heure moko ya ko sambela eza ko banda kana midi tina 13h donc na 12h juste ti 13h moto soki aye akokuta bato bazo sambela awa pe na matato lipeza na occasion na balansima to ko tanda ko zala ka mission ya ba témoignage na bolamu nzamba zo sala. Ndeko, église ya Mangembo Makala ezwami na avenue Vanga, université numéro 3 na commune ya Makala, boya ebele nzambe akopambola bino. Yesu aza mokonzi pe mobikisi na biso. Elakisaka eke magazine chrétien na Lingala ekomi na suka. Me liboso totala nanu nini o makomi elobeli biso mokolo mwa lelo. Matondi mingi na bisika nyonso oyo ezomaki bino mpona kolanda magazine chrétienne na Lingala to komi na suka. Confiance au bozo sala biso, bo continuer toujours ko sala biso po tozana juste pona ko informer bino. Mais to koyebisaka bino toujours bo continuer kolanda biso pi na MCL TV chaîne YouTube oyo kopesa bino ba notification ebele na makambo misusu oyo toza ko sala kaka juste pona ko sepelisa bino. Alors mokolo lelo to suki ape to yebisi bino na mikolo ezali koya. Bye bye.